Bon. Tala ba joueur ya lelo tina te. Na lo ba na sima na monoko te. Na lo bina yo Pour moi na joueur ya Valère ya Congo lo ba zo beta na poto. Mais tu le vois là-bas, Chancel Mbemba. Moi, Chancel Mbemba. Tu as joué. Nathalie Match n'a pas senti que Nelson Ngakota là-bas, il va comme ça ta fierté à Congo. Mais tu as la joué dans le championnat RDC. Ngai d'équipe est bien comme ça qui a. Est-ce que les gens ne mettent pas jouer moko? Quand tu as bon quand tu as na terrain, tu as botini, ba chango ba mai, ba comme quoi ma bata. Je m'en ai joué kilo, tino quand tu as la matchité. Ballon il est joué na kilo et ça là. Ako ko dégager de. Je la kangi tolo lo kwa beti mundiki batini ke na mutuka. Yo ka zaki. Atongi sima lo la kwea. Ba joueur à Congo. Oko tamati na stade salité, faut mena tala ta rugby. Lelo siko. Lelo soko tali mutatika kabisa na sentiment ndamu kaka Mazembe. Ndaza iko yati tanga zoi bakan. Le personne comme Otali Mazembe, comme bela pe mouton ndira bando bu, obunga. Mazembe pe abungi. Abungi le. Ba je ba comme Mazembe ba comme papa le ki bango milai na makolo. Donc na je, le moi président moi la sindo Mazembe. On dirait comme équipe à quartier. Mazembe comme le quoi ba yebi susute donc. Ou bien Mazembe ba changer ba teki Mazembe. Président ba teki en. Ezali. Ba teki ba balabala bongo Mazembe. Alobi bolinga mboka eza passe ya muninge suanga koma la ligne za to za carte territoriale moko fa mona lipa bon bolingo pe eza to na otama na moni bana mike na nzela nza fona tala makambo ezo bana mike ya charge za wapi ba ni chebo salisa po bolia mbongo na poto boko saka mindele koma bana bazo wa na barabara bozana ba weni cheba tuli libanda bani chena bino ya nini movema même ko bota ba fourmier za na limite ata fourmier moko bota bana 30 bana mike na kisasa ba leki ba fourmier ne bele kosenga nde kosenga siko bino bosesa ba ONG oto saka na poto to saka pona na ko remarquer ba ONG ne saka so balingi ba kosa mindele po basenga bango mbongo batonga bandaku akoyana kisasa asombi saki aloso moko aluki bana 8 alambeli bango na sima akomani bango ba numéro matricule ba sena makaro ndire ba liaka banda kala bongo tanga ukabola bango ji caméra lekisi bana pelo ba bakate bazokumisa soso lekiki to kona leso yake komakio esali bo 6 ans donc mbimbi ya mukolo moko tami nde bakotala 6 ans za na souci ya bana zwa $1 million osunga ONG asombi bandaka bina za prêtre na mito bana na yebisi yo bandoki Kongo bozo finga ka ba bandi pamba bozo finga ka ba basimba kisi pamba o pe bozo sala za ko simba kisi bon kolia mono mutanso la ngindi bana mikebe kaka na porte pango ne mama yamba ka atanda ko benga mais ça une caméra ko boya ya wadudu mami chaza pi mwanongo atomole wala tomole po caméra moni ke tala minda ba otare alingi bana mouvement mboka au intérêt moi ici voilà vérité likam eza na tricoté na pantalon te na salité te voilà vérité eza na pemo zo pema tant que okufite to koma lobby changer tika match to mona ba joueur ba tiela motema ite mtachabi moi zaka réserve banda ndimaka te mtakutombole équipe na mona photo match joueur akota te mena suko akota kanda mema sa mona quartier nana chabi nobi o akota ki na 85 yemta teki chamina suka na joueur poyeba talki la vie na lekate côté batu baleka kitoko na zalate lingala kisasa na yeba te pona utambo moka bino beta tole ke na melaka na baro na bimana ba finga mopana kisasa na bika quartier na fandi côté musuma na yeba ezate kopi na nga na rabis komela ba mama pondi soko talinga bolole ye joka nde mbamba na konje sali ke na ko mapa patron challenger mutu kamia kisaka comme si batu na voyage ko leka kamia sika ko kamwa Voilà, Mbote, je suis Lokamba TV, bienvenue dans votre émission Second d'hiver, Oza, émission Bosepela na Ngomingi, Bolinga Roseka, Bolinga avertissement, et voilà, donc Bolinga ko pesa ba tout sentiment na émission na biso au Second d'hiver et puis moi divertissement oyo, voilà, moi divertissement oyo ça la biso bien mettre aux la on peut conseil. Yango lelo tozongi sous awa l'atelier a pété. To les mi partage à l'émission. Vous partagez tellement, vous partagez, abonnez-vous massivement na Je suis Lokamba TV. Voilà. Et l'autre ça awana Pasteur John Toli a pété. La personne mot. Bonne santé. Très bien par la grâce. Voilà, très bien par la grâce de Dieu. Lelo, moi les seulement qui est actualité Benzema Ballon d'Or.
ba Congolais ba sepeli ba Madrid Congo ba sepeli Benzema du Ballon d'Or. Mais botala yango. Mon frère, ba distraction wana natala kango te na linga football pour na beta mo ba. Mais nga ba biloko wana na télé boy. Les part nanga fe maté. Eza ma solo abatu. Likamwa individu na beta kango te comme si na critiquer. Nga na zorande likamwa na yoki na ngloba ngo na batu tout pour tirer les sons. To bimsa malamu na mabi. Boy. Pour l'instant, Congo football est trop bas. Bale ya Congo et comme ko kita lokola mwana zo sila maele na mutu abeli mutu. Football na Congo ça a un impact té. Le championnat Congo oui. Na ko ndima nanga. Mais nazo mona fo mena tala championnat ya Côte d'Ivoire qui ya biso. Oh, je te jure. Football na Congo e baby. Ba joueur to e ba kala. Ba zaka na prima malonga te. Bazaka na évolution bete koyeba na jouer ça soka renya yeba ni sima et puis na suko ba koteke na po poto pa kendo beta balete ba tindie poto seke obeti na vite na imane simbi kendo luka vi o comprendre ngo ba joueur wana ba beta ka bale ne sengo pe bazaka na talent mais bazaka na entraînement muke ba joueur alelo ba lati ba ngombongo ba koti ba na ba contrat ko bandana na équipe so beta ya minime déjà comme joueur déjà ça na manager voilà mais bale comme na mbongo ba joueur a Congo ba siliba bale n'habite ça vous comprendre nanga penanga bien boye ba joueur ya kala ba beta ka balo ya bango moko a uti nda kwa entraînement na ba vite ba imana ba bilima ba mazembe ba beta ka balo ya primité ba beta ka balo ya honneur na yebana so équipe monique na beti bango bala malunga ba kumisinga sima batininga na ke beta na ke no pema na poto lelo bale comme na vie ya partout que bale za na mbongo bale comme à tous en équipe moko ya mukie déjà za na manager tant on sait que ça sollicitation na ba vite na manager na zape mais ok habite ko to saka wana ba tindi opo poto maman équipe comment football à Congo comme pète ce ko photo nanga nini na longola na kamba sport mais na sika kwa joueur bon ba joueur bazana structure ya ba yaya na bango ba beta ba le kalaté so na bi ba yaya na ko ta ba joueur akalo na ba ko ba pauvre bobutaka bobo voilà na kopesa par exemple lokola ba joueur lokola ba Mayel Ayel ba Santos ba vient na biso ba Santos Mutubile ba Janika Kabongo ba joueur lokola ba oko ba no tanga wana ba joueur na ye époque ba joueur lokola ba Nkama ba joueur lokola ba Bondali Swing ozo comprendre ba Mimi Orange ba beta ka bale moko ya ba Masudi ba beta ka bale ya Honneur que nazo beta pour équipe de sengonga na za jogo sima bati nanga poto siko comment structure wana na bale ya lelo comme na mbongo koleka kala mekwe ekwei bon tala ba joueur ya lelo tinate na lo bana sima na mnoko te na lo bina yo pour moi na joueur ya Valère ya Congo lo ba zo beta na poto neti lokola ba Chancel Mbemba 2010 moi Chancel Mbemba tellement bazo sala joueur na tali match na o sentir que ne senga kutala bale ba kumisa ta fierté akko ya Congo ezana ba joueur musi lokola ba ata ba alongwa ke na nini magmatu marté ba négliger ke mi ba sakere bakambo au moins ba joueur na l'Olympiakos azobeta wana grand joueur ba bakambo tala ba joueur lokola ba omoni mais tala ba joueur ba na championnat RDC ngai l'équipe be na kumisa ki ya aw est-ce que lelo ne beta komba joueur moko ko tala banka ba ko tana terrain ndre ba botini ba chango ba mai ba komi ko mabata zo mona ba joueur kilo tina ko tala match te balo ele ka joueur na kilo ezala wapi ako ko dégager de joueur kangi tolo lo ko ba beti mundiki batini ke na mutuka yego ka zaki a tongi sima lo ko la kwea ba joueur à Congo o ko tamati na stade salité faut mena tala ta rugby na lo bana yo lelo belo lo za na so bimi yo talanga jogo ngo ya nini na lo bana polele ndeko nanga po tala makam na lo beza vérité tala côte ya football ya RDC zongo lelo mona presque komi na ba pays ya Mikelo kwa ba Djibouti ba Gambie ko ba biso to le kaka combien de pays na football na Afrique to zaka parmi ba 3 premiers ba Côte d'Ivoire ba zaka sima to zalaka à part ba Cameroun na ba Maghreb to zaka so Hollandi Cameroun Égypte voilà RDC ça bundana na ba Algérie na ba Tunisie to zaka na rond-point
dans les 4 premiers Afrique. RDC Sasaki. Tokomaka premier na ba 68 iti 74. RDC ba joueur à RDC. Ba vient na biso ba Kakoko. Ba Kembo. Ba Mayanga. C'est ba kitina ba Côte d'Ivoire na ba Ghana. Ba supporter ba jeune na stade on dirait ba pro à poto to mona ka ba ye. Ba joueur RDC. Watu ba kita wasa hit moto ba joueur à Congo. Wapi na Côte d'Ivoire. On a tous compris. Côté babi RDC équipe moko super. De RDC en Afrique les équipes il y a somme. Tu as vu l'équipe nous ba vite betena ba canon de Yaoundé. Ba Thomas kono na poto. Ba tchai 3 bi. Na joueur moko. Rebiango le fongo. Ba match o kota match o ta bobité. Même match Real e kokana ba match oté. Lelo siko. Lelo soko tali mutatika kabisa na sentiment ndamu kaka Mazembe. Ndaza iko yati tanga zai bakan le peso comme otali Mazembe akomobela pe muto ndira bando bu obunga Mazembe pe abungi le ba jeur ba koma na Mazembe makoma pape le ke bango milai na makolo to mwana jeur le moi président moi sindo Mazembe on dirait comme équipe à quartier Mazembe comme le quoi ba yebi sous-té donc ou bien Mazembe ba changer ba teki Mazembe président ba teki en ezali ba teki ba balabala bongo Mazembe nalobi hein wana to chepembe tebetika problème eza boy lelo na Congo landanga bien anga ye pays na biso tezoka na pays nzamba pambola loka to ba congolais mon frère honneur ya mboka oyo muto kopesa ngonga na yo boy na peut-être ça comprendre solo valeur ya pays ezaka na biloko to monité toza na kati ya Congo Congo bimi Congo po biso to pesa ngo kombo Congo toza na carte électorale bima na kombo ko ya Congo ngana yo nde to kosala Congo za mala boy place to botami to kuti bandako eza bato batongaka kalande ba pesa pays forme zamba o etikali na netongami te so yo nanga to sima ela kotonga kuna te kotikala za zamba po ba pa libanda ba ya ba mona biso malamu fo ngana to za na bolingo kopesa mboka valeur et c'est on to liaka mboka ya awa mais to chola kango batiso ba mona biso ko kama neto ndire to lingi pays te mais na ba compte na biso na banki to le kambongo ebele ko le kama tubazana mboka malamu bon na linga ko to ngofunga marabo sans comprendre nga landanga bien très bien et sengoni ba benga millionnaire congolais mais pays na ngati na te mais na bomisa mbongo na poto na poto la plupart ba millionnaire te mais biso to zaka mbongo to ketike la bango kuna mais talande mbongo na bango ze follower yango wala comment nga na ko benga ma millionnaire au moment na foi ça ta compagnie moko na kisasa te na cha batu basa ki millionnaire na nga ya nini dans na kisasa kutam na millionnaire boka rampe ki la ko ba makambo yo ba vrai millionnaire so ba moni bino ba ko beta mino ba mbata ezera kapisa ko to le kanzala o moni soko fandi na yo na piaka mutoto luka camion na Dubai to na Uganda akati on likola baliniere ye linga ko akutu na mai tango ekita bimisa leki na France pimpi mfama yeyo zoka camion uti Uganda usi so commander na Afrique d'ici soki na Dubai mama na lobi mabete na lobi bolinga mboka ezelo ko to salite bolinga mboka eza o ngana yebi na chango na musela pe sunga pays bolinga mboka eza pasi ya muninge su anga koma la linzala to za carte électorale moko famo na lipa bon bolinga pe eza to na otama na moni bana mike na nzela nza fona tala makambo eza bana mike ya charge eza wapi ba ni chebo salisa po bolia mbongo na poto boko saka mindele koma bana bazo wa na barabara bozana ba weni cheba tuli libanda weni chena bino ya nini mo vema batina na kote haleluya ndeko nanga omoni ba lo taranga ye ONG on a zakabana miki en charge kendo tala ndenge bana bazo wa na barabara tellement na boulevard bana ba 8 à 9 ans on dirait ba ko sopa ata maternité sopa ka boete même ko bota ba fourmier ça na limite ata fourmier moko bota bana 30 bana miki na kisasa ba leki ba fourmier ne bele ko senga ndeko senga siko bino bo sesa ba ONG o to zaka na poto to zaka bona na ko remarqué ba woni jeune za kaso balingi ba kosa mindele po basenga bango mbongo batonga bandaku akoyana kisasa asombi saki aloso moko aluki bana 8 alambeli bango na sima akomani bango ba numéro matricule basana makaro ndire balia ka bandaka la bongo tanga ukavola bango ji caméra lekisi bana pelo ba bakate bazokumisa social ekiki to konaleso yake komaki esali bo 6 ans joka mbimbi ya mukolo moko taminde bakotala 6 ans azana souci ya bana
soit $1 million osunga ONG asombi bandaka bina za prêtre na yebisi yo bandoki Kongo bozofinga ka babandi pamba bozofinga ka bato basimbaki sipa pamba o pe bozosalisa kosimbaki kisi bon kolia mono mutu asola ngindi bana mike balekaka na porte pango ne mama yambaka atende kobengana mais soki na kamera kosa boyala badudu mami chazapi mwana ngo atomole po kamera moni ketala mindami nde bakotala ye alingi bana mauvais mboka osa intérêt mwa ete ke bana mutu alongelaka mwana nye na nsima mpe kolongola sokuti mwana propre apesako rapport oyo mutu alongolaki ye nye nda aza mwana na kati ya lopango bosa bino surtout famille soki namoni mwana propre bopesa nga rapport okolongola nye elingi olakisa nini so nakuti mwana propre bofanda nye komona bakenga mutu nalongoli ye nye ozokota badossier mpo nalingo makasi koleka baninga to nde ndenge nini bolingo ya intérêt yango aote original période toza pesa vie forme bon kotalela bato te kolinga to bima lokola asumba na nganda na makambo ozomona ngo peta ntoko bakota na konta bato babola bon tolia solo ondimelanga lelo te na vie folo baka nga mpe na ya ndenge toya respect ya kotosa likambo na mosala na kotosa mpo na position de faiblesse nga tosa mwana moke soki oza na kopo obengi ngai nakosala yango 100 fois mpo futanga bien mais ne pas di ke botolingaki yaya moko oza na mosala mbongo naza na age ya koleka yo mais kote mbongo nzambe apesi yo afa koleka ngai ntango osasi mosala okopesa biso lipa fo na ya kosala mpo nasunga likambo ngo bongo nazwa mbongo wana eza omonelinga te yake na ye kosala mpo efungolisi mosala mais ke bana moto apesi yo mosala mpo koma kotuna yo sikoyo yo osaka na mbongo nini yo ozwaka mbongo osaka nango nini mpo nga nasala nango nini etali yo merci olobi bien ndeko yana baquestion mosusu bakotuna na bato kondimaka topesa réponse je te dis avec amour tala pesaka dignité no pa komuta pesa opema kozanga na nga ata bowololi se nzambe alobi te nakosala 8 ans ya nzala 10 ans mais lokola nakufi te efanda nye nakozala na esengo kozala na bandako te mais pesi mosusu nakende ofanda ye moto ofinganga ntango okoya okoloba te nafinga moto opamba azalaka na mayele mende makoki ezangaka tala patience na courage na nde epesi lelo lipa bali mpe mwasi na kikuku oka tomonaka pamba tie mpe mwasi isemi balali oleka kokende babaru osala na batapage obota lelo bana mwasi baki comportement mabe ofinganga voyo otanga koleka nga koma nga bolole natanga te na bomba mwasi koleka mutasa atangami mingi bon so nga kimele na nga kotanga te koma napesi kime na ndako yo lekaki français na anglais okei na mwasi wapi libale soki na nzela yaya apesa bapi secret conseil mon frère mosala no yanga yango kolengaka mutu te pesaka mutu respect je te dis avec amour vie na yo na ngai toye korepresente mokili selon nzambe ndenge atie biso yokanga bien oyo ebatami lobi lelo kozala libaku nzambe akotika na position de faiblesse atio na quartier oyo baninga bakolata bilamba batikeli yo nzambe akotia na quartier oyo na famille quartier na mobimba bima lokola boyi avant dame damas il faut bakela bango fulu nzambe akotia na quartier oyo baninga so balali na camion na bango nde olalaka ebeti libaku te wana condition vérité likambo eza na tricot te na pantalon te na salite te vérité eza nde na pema ozopema tant ke okufi te tokoma lobi change tika match tomona bajoueur batiela motema ete moto atyabi oyo azaka réserve banda ndimaka te moto akotombola équipe namona photo ya match joueur akota te me na suki oyo akotaka nda mema sango na quartier me na tya bino bi oyo akotaki na 85 ye moto atiaki ntwami na suka na joueur mpo oyeba calcule avi na leka te kote bato baleka kitoko nazala te lingala kisasa na yeba te mpo nauta mboka ere bino betaka toleke namelaka na baro na bima na bafi nga mopaya na kisasa nayebika quartier na fandi kote mosusu mayena yeba eza te kopi na nga na rabis komelaka bamama pondi soko otalinga bololo yeyo joka nde mbamba na ekonzi esalike nakoma patron challenger mutu kamia kisaka comme si bato na voyage koleka kamia sika kokamwa nayebisi yo vie eza na période moko sange tala tokomi na lere oyo katela vie corner beta calcula kotala na kosukela wapi kotalaka ambiance te mpo erupaka te bapapa ebele batambola makolo bazwaka chance ya kozwa balingaka via koseka na lokumu bazonga nsima bambendre omoni babengi bango baprêtre bango nde bazalaka na ekonzi ya kobomba basomba bandako babima baprêtre yo olingiki yanki kosuka ebele bapesaka bango bakombo baka na bamusicien basuka wapi na se tala bamusicien bakoma bapatron bato bapesaka bango pise babomba bamiselo batikala bolole bien dit kaka nabombaka musicien wana na yo oza lelo wapi baarchive toboye makambo archive eza activité olera challenge
vomena tambwa na mbwa kotala ke lion ya kufa. Ah oui. Tout na lero pesa confiance na voyou azobeta cop libre zo bima ke mutatanga me misala ezate ka français apa ya pamba. Banda fanda igoloba. Tu vois ba corriger une information. Oh là tielo ngina moi sans faire bima wapi. Toi na posa bagage intellectuel toi na posa muto me sacha poka bana bali balba ke tata solo yeyo. Yo bolole o. Yaya. Encore j'ai l'information. Obimeli wapi. Na bana polele. Polele ya challenge. Tala webi ebele na loba no clair ndeko nanga so kingo original koyoka kayo moko sonité ngate muna senganga condition écouter nga ezanza mena permettre tantôt na za témoignage na ye za li matin na ba passer mon tupia kate eza blocage e umeli eza ngongana na comité nzama totika na batu ba wolola ba chola comme ça tant on peut sanga forme peut-être la témoignage et belé ba ko sambela sabate ya bango pona comportement nanga ba mona kinga pia ke umeli ndenge simbi ba bangi nzam te mutoto finga ke metia zui nzamba za munene asambeli sabate bate ya e yo lingini ko saka batuleri nyonso comment pia ke la zanga tina zana mwasi akima ke tena bana balia mabe me bakola comme beta tolo le kambo metilo basi bakima kanda moso mela bango mituka bakima ni so bo mangeza kasuka nde bakanga ki pona na mbongo pomana ke bolingo ya mbongo te yeba bolingo yo bon sakana ko mboka donc kolamba soso babangi na sonde bimisi kwa malonga meko ka musini makasi mena sero to bangi musine ku ekuba Auto ko bien te mena sole bangi si ba to meka be musini maka o forcer li na lingelo elokwa bon schéma yo kanga très bien ngana na pesa conseil ndengo zala kolela ka tete tanki oza beta calcul ngo banga beta calcul comment batonga na yeba bakosa makama minene nzamba tika bakene menga bolole ti lelo so tina na ngani ni na famille na quartier ba mona ngapa pamba bon so comment na kufa kate me bato ba beta ka bango falana bazokufa ya malamu nde tika la mabeke ekendaka comment mabe tika le malamu ekei oyeba oya tanga ta tikala o azana famille moko ya manka bana balia mabe titulaire ataki sakabana ekola bibamba bana bakoli o atinda bana bapoto manka bana kutu bakola batombokela tata kimanda ndako bien ateya yo o renverser bobo makanja dino kopesa bana batanga kama tika bana bakende poto pe baza intérêt bakosunga ndako banda bakenda poto mu mwana nzungu wo bala mindele bawanga na bino biso ba batimba na banzuzi na balandu na babokungu bomeka biso pamba bino boyaka na basasi Monique sa fufu biso era ko kabola fufu bango bazo avant comment Monique sa komi na retraite so mona ki ba fufu nyosa minene ke peut-être tala nga Monique sina suki na rotation okolela ni donc on besoin former challenger saboyeba ah oui ko timbela kenda ko kanele kinga mona ko made ya bagarre bon na de pour fanda bokanta zo saka na njoka ke kutala kopa ba masa to kende kopi wapi okama kateka tanga tazana mbonga malongo te makenda bikenda koma poto bon boteka ndamba lupango bosala gogo kenda ba refuleka na aéroport na kosi etala lika lokosa linga so asenga na aéroport batali muyibi so ke poto ko sisa fufaba alezonga ku una mbonga poto kenda pamba bala kinga na famille misa moyibi na lokoso yo ateya yo na yebisa yo bomboka te tala omaninga na ko timbela nzamba bomba biloko malamu na place à faux calcul nzamba eza compliqué comment muto atikele longue vie mais bombe lokwa kikuku po batu balongola idée ke mobola ye mo tala muto ona kidiba bana ne bali aka biloko mame tala santé lokwa saki asima mwana kilo ozo tuna mwana kenda hôpital te mabela kate maliaka nini o mwana zo saka na tina sere mama yonganga trikoyo tala biloko mwana aliaki mbala moko be kutu ya bololo mozo mwana kuba loka mutafana mingi na mboka nzambe mninga bomba kabatu et puis nzambe alingaka place ata nzala eza me kimi ezala soko za na kimi na bana ata baliaka mabe bando pesa bana babelaka te manoma ke tata na opesa na koso conseil linga mwasi na mobali na vérité botika mabala ya profit okimi nzala olandi mobali na mobali baposa nzoto za libala ata monika akuche meme yaka chéri pa bolingo moka mama bokosala mariage apres kabwani bolingo fe utana mutema bon bolingo ezaka pena te oshwa na nga babolingo toyebaka kala bazopekisa mwasi ke mobali atambaka na mapapa boya te o mobali afina nanga wana famille ndako basembi mutu lowa matange na ndako akwai na faux pour la kenyo kwa mapa pamba njoka ndia mobali avi
au moins na passe yango papa suka mobali pangi anginda bokomi na soni témoignage mabala na kenda wapi lelo za soudain ya lelo ba Congo eza na pasi baboyi babuba souffrir moi je kobenga na lingi yo babenga kana peine bimisaka téléphone oyo batia esemi na excitation obisema baxi oyi bapile lala na excitation basentaka ye mingi na excitation au moins na pile azwi zemi posa libanda ekanga mate foka yango na molaso soko yambika akosa monika téléphone puis akeri ye omonaka ntuka na tante kombo na Julie tokomokosa kombo na nga Magi kombo na Magi ofanda wapi oraloba na mateta komi na fanda na ngiringiri aotamburi apesi numéro téléphone na suka tie 9 po potana abike o pe na téléphone obolole ye ba fila lelo pani ni novela sina théâtre ko e fosi na ba camarade yaliga pombe ba camarade ba saka so ba sokoli balati bien toke tuka pesa kolia shawarma ba tumo la mibali bango moko sa babenga bango bon soko parquet fatire ran soka leti atala ko moko sa ko seka po benga moko sa bango na shawarma tango kolese shawarma mona le bi atali novela sinenga alia la kabinzoto ba fi balingi lix babota na mibala siri te me babota pona bazolia malamu na téléphone or basio baningaka mabala eza basio bana nemba na vision otala téléphone te tala na nazolo ba nini na ye na nini pe na zambamba na nini mabalo ba mama balande bota biso ti lelo bon basio na baza sute na wala bana polele ondimelanga te lelo baza sute basio na baza te mibali pe ya sir o baza kolinga basi na veto ka ba papa kala baza te o mona ba jelo ka ba biso na biso ba mama na venturier azo bengo pa se pesa nzoto azo kosoke na lingio yo no pesa sanke na si mobile njonga nde boza 6 bambanda 4 comment jeune garçon so banga charge à vite na payer pas so signer basi belebele tango ko sente 4 5 ko fanda wa basi ba ngaka mi bala besko ko ba biso malo bebe na comme en anglais my god chérie français ye na mona chimu tabiro bon to bana $50 na pantina wala bano polele bolingana na benterete bolingana bolingo nzamba tindi oya linda ka bolingo tala ka place mobala memi tala ka mobala ki wa bon so za na patience na assurance pour moi na clair mobali pe wa lingi mwasi so lingi mwasi ko lingena bampani tout ke ba so bosani na mwasi bimsala ke makamba kala kota zala kite po pese ka soni batu bayoka ngana ko kimata to boti bana kana mibali wana ko bango ko finga basi na misa batu yo tanga yo na lokota so boy so ba soni mukazo to ngai mwasi pasi ngana état de faiblesse est-ce que ngaba na ko lingo mobali bana mwasi boy est-ce que ngaba na fete na ko lingo ngai shikito ngai obisa na kanti makambo na ngai peut-être singa na tamo faire bon faut ya fika ka faut na ngate faut ya vie mobile bana masi boy faux mobile vrai mobile faut za na bolingo yo kaka mwasi ato tanga fois 100 so yo ka mwasi na yo bokobonga 20 pour mwasi moko ta linga pesa mobile conseil mabe pa bi ke ko ya no échec na ye bon bino boyo kaka te olingi ko ka ba camarade mingi ko leka mwasi popo kenaka na ba na miso bato sokangela mwasi otinda ba camarade na pembeni soko sate ba chai litoi na bano polele mobala asambisaka mwasi na miso ba camarade to pesa ba rapport mwasi pa ba camarade na simane balingaka mwasi wana so ndiminga te tali oui yo ndo robomba mwasi no na sécurité po ba pesa valeur comment mwasi no livre makamune libanda pe ba masa tant ba joka ka ba komeka itende ndengeni oya bango ba betela yo te masa mumina na kamwe tande zaki faux mobile abiso clair mwasi na tanga tulikuwa na linga sa yanga bon keba wana so toucher madame ndeni mwasi amone la masa uende to so la pona ki camarade makamba parler na ngeta liote amone la ngende ngeza aloba na ngana zonga 16 ngamo na loba so comme 17 za danger comment ba yito ke na ba te masa tani matozonga pour apesa libana bino na ngeza mabala mais ndenge moko te ngamo na bino mais na ko profiter na tuna madame ko na zo tamo bongo na feti mi bala ba ki valer baza souté to la ba camarade soki koti trop ko ba elo mwasi na yo po ba camarade libanda excès de robimo ba ko pesa mwasi mususu tango ko zo kanjo na makambe bele obosani ba demoni mi bala ba ko sa envoûtement blocage au kabi matin pa ba camarade loka bosala ka musala moko nyoso ba ko ba no moboya ezate demoni mo dibale tenga or mobala zoko sa mwasi asina no nzamba pesa yo vine ko za molili ata batu ba monite nzelo tambolaka mababe zoya ezala ko la biloko ba bombaka soko moko tie misapina tonge ko maka ngai otia libala ngai omona te bana bakoma kobela eza nini otambolaka na nyamu oyo simbi mama bana metango kendaki na moyo osali kindumba bolingo yaka nango kala mama bana azokotela nzoka ndo ozokosaka ye okoya na 5000 okosi 60 mpo komoka balibanda ebele
Minerva bana comment ko omelo ndiro kopela te okopela ko molingi manevre pour dépenser combien belé nano bongi te ba dépenser belé bongo ko bongi ko sala ndenge nini mibala kisasa yango moto tambaka na ba pierre to ko sa blocage Afrique ele ki trop mibala kisasa ni ba ventile ba bala me babiti na ba bala te oh na ba no polele dimelanga acha mwasi na ndaka botse mwana babiti na bala te tout na penda libala zani ni mo ko kama comme ta suki na classe kaka na bana kama na 5 ans oibo lesa alba no clair bakosana na mwasi azofinga mabo kilo mama mwasi apesa mwasi ofeli baningi bakanga bango yaka to fan yokutoza mwasi osentaka ba yakotikela oye kutozaka so mwasi se malinga bota famille mwasi nde bakotisaka po mwana banga bima na maternité mais bakosana na mwasi komofinga mama bota na miso aba bayoki est-ce que nzambe tanga komo okopambola jamais abale belé so yokinga na te original ya solo to ana ba gafu moko fo bo changer comportement boko seli sata masu muso eza sata te nzamba balola maloba na bino tala kaka soko fingi papa libabe yaka bongo mama mwasi apesa mwasi ofelo finga libabe ko yate ndenge nini bomilona bola musa sata na 5 ans na nazola aonimba to yeka biso mangba yanja boko c'est ça enfrutema ola musa sata yo moko sata wadala la sata zo tala gabona chado kaka na mukongo yo ata be Congo o tama mangba yanja 5 ans ngam no ta gabo ba congolais ba mo ba pesa maboko kanga bara chape eza enfrutema eza blocage alors bana bakamba mike mate yawe ko kangote te la église eza te original bo miko au moins te bemba jeune ba jeune bazo kufa trop ko le kamikolo oui na ba mbongo na ba français ko tuna te pa eza ba simi ba pressé na vie linga mabala sur te ka ba jip oyebi ko ta utagite ba senge sacrifice tanga telema bengi olandi mbongo tanga ke bozonge be ebembe mwana mobali bilandala ndolandi masa no bikopi na ite yaka na ko pistonner yo papa comme ngindi ele bokuna akufi mort subite et je no katanga ngindi famille ba lié ay bi pasa kotaki comment ba jeune akala ba ya kala tilo ba pia kama ba umele mebino boso kenda femme na ko yebebele mutakola ka sa pesa ayo yebi nini biso tana tango android tala ko tunga na bi français na bi anglais na sana ba camarade a minene comment bo sana ba camarade a minene me bonuna kate comment nzela ba pia kere bomba bango nzela mbonge bo misabina enfant bon le boko yeba na pe so conseil sérieux original mikolo neto ça kangami sur le gol aveugle ko tala makamba batute yoko mote mezotinda sala zana maîtrise oye pressé na motute bonga te yangani nini et comment ma piso ko za pauvre na keli fele comment ma exactement comment ma te so na za pia kata bo lolinga yangani nini ko mukila tinga na sala mabene na dépendre na bino na za pia quel point na zanga mbongo mais na leka na mbongo na toki nanga kopi nanga bimisaka 2000 na koti malewa nanga ya bino nini fona liaka shawa mwasi nanga la le toko na boyanga te akanga manela mba moko yango la taka bobenga ke mando ina kosi yango ate ayo challenge tout fait ngama kama koyoka ngata ni ekisi na prière sute oh tellement na prière na koma kasi na koma zaka mapambo li seigneur rage pousse ni tinda mapambo li kama koganga ezate so mone simite songa na kendelo lola d'ailleurs ata ba jeune osala sute na lemba ya yo na jeune kuka nana l'air ya prolongation prolongation va l'exhaler 5 joueurs ici va changer to lukani si ça match ato zi choc o l'air a choc si ça match ato lembi si ça match beta ya na pe so conseil sérieux ngane na agité te na lenga kate bomengo moko te na mona patata to betele maboko ba kotie na sima bon na mona te mvua mataza ki milliardaire ke na de cercueil ko banda na ba président ba rona tali ku to Elisabeth cercueil ka moko on dirait ya muyibi moko ba beteke masasi ba kundi to mone ka mokonzi po balati si drapeau siko mabeza wa to yaka na nini poto ke nani la nini to yaka mitakala to zonga ka mitakala nyoso to kuta makana ngo eza théâtre muki bon sai po tikeli batu mbongo ya mabe ba ko memanga na likolo esi esili okoti ke loko to tikeli bana faire tant ba qualité tata ngaki biso na ko bunda nde ba sombi ndaku bon mutu pero za bo mabino agité ozi place nzambo che pembe no zi bato pesi bango confiance que le kanzam boko tikala boy bon allez mon père vient nanga ozi zemi no soki wapo boti mwana likola nzala mwana mtakabelo dido ale kina mutuka talandoi na oyeyo talandoi basenge ndoi ko bana ngo ba yaka makambo kwa miyibi mwana zana de mwa yina bato ko basona na libumu ta mwana miyo ekufa o mwana mwana zota bato ko dongola misu okende classe ben non mettre bando pona bana tatali ka le chèque ye o le chèque ogoyeba naze bisayo olega sero ndoi basaliko
nazo bana polele Belé. ota bo ndoi oh nous comme ça mutu ebite ndoi mutu tonga des étages na quartier ndoi mutu sala boye ndoi non ko c'est de vie boyete mais ça moi na komba ndoi ya nzambe comment on a oumela difficulté mutu nzamba ko tika po tala nana ko peso confiance après quand ntango mukiasa asala era bandi ko tala patience na osiko yo place au CD alors comme si batu malamu ko le kanza OK tala ndoko to betele ba pasi na o nyoso valeur nyoso na maye wo dikola fufuna ticket nzamba zo tala ora pesa dossier na epa na nga zo pesa pa ba or ba tombe ba lelela ka nga so me bena sala exacte allez tikala bongo ebele boza boy na peso conseil changement moko ya kate ce qui nzamba permettre te Ah oui. ndeko ce ko lié peka santé nde ba patron ba kufa vanter ko lié ça ka formalité ko ya munene za mawanzambe munene abika te ko sa penso to mike santé ça ne ta biso kuba boy mawanza ebi ba bore kota D'abord, les quotas sont expliqués pour piquer crise. Mais challenger. Non, mais ça peut être là. Ça, c'est au cas moi. Bon, oui, ma quartier, je suis en train de faire hôtel Roboya. Vous la savez, vous dire na poto poto. Bon. Comment est-ce que cela n'anda que sola humidité. Pour dire trop. Comment on est poli. N'est-ce pas ça comprend? La mire c'est ça. Pour l'ongouane, ça te pour le pain on da moins cher. So senti na kende wa. Yaya, batu basali Ah oui. Calcule si sur maele. Mais hôtel qui habite le quoi c'est que là nza muto tokende. Na tsa susite na ba que ça période. Er mo nzamba ko litele eleka. Tant que na osa na obela te se ka yebinga. Te ande na ba na sa muto m'appelle le changement bi et bimi. Na vie faut ça patient. Content na muta pesa opema. Okoza na batu ponza ba kotinda batu mais so ko livrer makamba pa te belé so misi ça valeur pas pamba. Il est là. Boye. Atea yo. So compagnie. Tala, za esprit di bafinga yo azaka orgueil na nzoto pona betra bato ba dossier te bon famille mususu ndeko bonga linga po ya kosenga efa ya na ndako na ye o memele bana o bando tuna bana atinda ko makambe bele mo kabelo $10 te wana sa ko kaba famille wana sa ko komisa mninga boy ndeko ka famille sa bengi ndeni bien abono o mona na kate le kana no na mona no mwani mwasi na yo tango tindi mwasi beto ekete be mwasi pa 100 bando teka elasi mutaningi ndeko Kema bandeko ayaka soka moni bato atandi bino kwa na veranda. A critique ka bino sima ko pesa wana za ko moni la makanisi na bino. Oui. Azo misabino ba doti ba bolole. Ya bilo nga na boya. Te so na landia reverse. Na changer fréquence na ba maso ba na compagnie to wa. Chelo na compagnie pesa musala leta to ebiso so poto likambo bongo. Na kemba menazo na dépendre na batu te. Kena na famille ya na ministre. Na ke pas ministre ore pia ngambongo na zo landaka pusu sima patinda so mabaya. Entero tika na pusi ndena tika na motana ke pa masa na tipa ya na ngana tika na kara apenga $40 njoka penga na maboko te wetika kina mbwengi ya pusi na mwana zaki sima na moi neti muyibi leka ministre apalanga na leka ministre boy kwa mena pia mko na ba no clair ngana ko teka dignité na niveau te ah oui ngafona za bagarre fo mona ngata na kwa arabis na memi pondu wolola me mutoki nange pesinga lipanzamba bagarre o challenge fona fula na kenda ba bar te na komba batu o mona mtu manda sembela bino de bouteille mo pao umela mtu moka uti poto ayawa bongo la ndena sima $10 tu na bino ba balabala on dirende mutasika ngatonge loko njoka pa tu na bataka to beta ba ina tere moka shaka na wate peti ngo chaka bia chimiti o kuma beta uti masio na se basute peto chaka bia chimiti kala fo kende poto o kutu na kati ba ganga ka tia ngapi na boy no c'est comme na niveau vraiment que nemboka na sata na Congo na zo kwa moko na tonga bilanga ndeko na kosote na kotika la ko traire dignité na ngai te nzambe témoin mais na ko sana bato pire ngande ya famille ya kati na ko se na mia oui na ko tesa bato tuté oui ndena ba ba théâtre ba koma na TV malika moke gouvernement boye denga so ba bolen so bana kisasa balelela na nani na ko yeba no soka mbongo lingi ba ambiance soko kwa le TV sungayo tala ba ventiri ko yeba na moke koma profit ko ba sunganga na beli soki mapumbo ekwei soki nini soki lo ni ebukani soki botali te na ko piquer crise mais osomona te soni ko ba bola yo so bana kisasa en tout cas belle yo wuto zo sala ole kala te ya tala eloko na ba isanga na nkele yo le kaka na TV osala ba numéro ebele ya théâtre o le maladi muke ngayeyo na mama nani wetala ba bonga ngosenga po pesa no pite combien $1000 o 1500 ndeso kotina 1500 makambesi mais yo sikona biloko nyoso sala loku muto mona na ba bar ba fête ba faje kena ba Afrique du Sud kenda wapi
parce que babolo bakenda te bakotisa le mbongo yo muto yeba no chaka mbongo na kesi te aventurier na ba no clair modèle ba congolais après comment balingaki ngai te chaque muto ko vivre na mutoki na ye ko kabela eza ko rembourser okoko betela batu quelques-uns ba yebe na ndenga kulisi na okemba yana ni defisanga oui o habite talaboy mutu mo se pesa ka alingaka yo oko benge na zana maladi sunganga wana ko sala aide mais ko tanama ke likola pia ko bela ka batutu ndeko nanga bo poni bo sambisa dignité nzambe boye comme frère ya mon la plupart babika mingi te pesa ka bika komi kisengi e bazonga su bien te o leleli pasi mingi ko kabela ne msuba o yima ibongo ya soka chaka wa mapesi tango zinyo sona ko yima malade oreke na kota be kota kisengi yo komi kisengi. Oh, comme qui sait, mais elle est kimi. Mais ça vous avez quand même Théo, bande on a nani. Ah papa, na denga kusu, mona ka base on a. Oh ya. Paix sa vie valeur. Kufa non air. Je te dis fait comme moi. Moi dans les grands fait, mingi balingio te. Oui. Ko yeba te. Ba ko se pela no me balingio te. Oui. Musu so mona tant ça en actualité. Petit nanga les cas ça code. Zaka 2 mois sala te benga na occupé ngole kana te confiance ezongi bolingo intérêt nakutana si tu ngana kutana ngwata 100 millions ya mwana tu ngana fa numéro 1 na ibaka point d'interrogation voilà na boko le bébé pa le babo na bina linga bina po benda to la pete mais na poste na bino te po boza mabe na le bango clair 1 tina 10 ba faux bon na to la pete na zana ba tu 100 8 ya bien 92 ya mabe ya na le bano polele so ndiminga original ngakolonga non, tu es bien. Ah oui. Comment il a contact na batute. So yo kingo original. Ah oui. Keba na vie. Famille na basa jaloux na yo muto bimpa na bango ba yina bongo bataliban. Bo batalibanda. Ah. Yo ti batima wa na kisasa bana bande ko malonga te. C'est ça. Aye bien mabeta kara. Andimi batalibanda bali ambongo ne ko ba petit ne propre. Bo sale pe rien. Ezala ya ina bino sa motif. Problème te. Akomo que bino makamoka tu na ko répondre mabe pe côté na mitifo na ngana sala e malamu mena ko sa site pa katelenga lingala batondi na kisasa. Yomo ninga wana tana ngatinga era challenge. Wolo langa na kota na terre. Yomo ninga na kana soni te na makamambongo. Gapo na mbongo ndiko na ko sauter. Je m'entends parler. Na ko mema bimema mema. Pona bi vie na ngezo dépendre na courage. Yanga mo be. Oh ya. So yo memela ngwa za. Na boya na lemga na tongo nzoto mabibi. Ke bongo changa na repo. Toke. Muna balo kolo kan toke. Ngamo na komandenga. Pour ça tu offendre au sepeleke na batte lokolo. Bon on a pas to là wapi. Vous me déclarer. Toke aux obligés. Donc moi pour ma bibi mon baba et kimi. Oh 10 000 écoutes. Donc on na poka na moi mais 10 000 écoutes. Er za la linga yo so katele cordon na malewa. 3 000 remboursé. Ce qu'on a dit c'est dans ça, il faut là. Au moins, si tu as dit que tu as là, ah, tu as dit que tu as remboursé 3 000, 7 000 continue quand tu peux pas me faire mi-ba. Je vais te remboursser sur le moteur. Schéma à vie. Yo zawa. On mis solo là. On a tellement ma solo. Au moni, c'est toi qui as sauf 25 ans dans ton auto sani. Moi te 10 000 écoutes. Kaba idama beka na fa. 7 000 pena tongo mona osala calme ta mutanyonga mapa ye mo banga. Exact. Na kofuta. Kuto moto na aleka te na zawa. Eh pas jo na za. Tango futi nyonga mapa ba petit tu ba moni ko petit ba bi muta solo ye. Yeyo. Fi. Elo ke sengi ba kongone. Na lo bano makambo sérieux. Nzamba talaka kosambela te wana makamba lola. Mais na vie ça toi be yandro mututu lokola ke la biso toza to so dépendre na ye na ba sambela ka te to so dépendre na nzambe po ba sambela ka te ba saka pe biyo mais ti ba kufa ka te nzambe mutaso batela ba bambo original alors et là vous mabino il est là ngai yo ba kocha na terrain tout na entraîner na tebia chimiti tu ya munduki on est allé entraîner tu na tebia ko tebia c'est de la bololo. Quand tu sens les euros, il y a le bongo. Moto, bien munduki bololé. Le bongo, tiens. Bah, bébé, bana qui ça. Baba lele moi si na mboka, bah kotike la yé, bah pèse chambre, ça c'est la souba tchela yé, c'est zemi. Eh bololé. Yami maka moi na kana kite, yete mtacha kise. Baba lele moi si bah kotike la yé, bah pèse chambre. Ozi la so benga mutako tchelo yé zemi. Tala. Kizengi yama sécurité o mboka avec comme na boutique moi muto tala kata sans faut comment até bon faut yeba piste moninga na nga il est très et ça on a foutu na terrain mais là vous check na tia bien en placement place na terminé ba les oya qui Alan écoute challenger
ayebi bale te matiaka bi et puis nakotaka na l'air danger er bato babi bale balembi babi ke tonto pole yaka ka renforcer kota na kota nde na memi sango équipe et pour emplacement o kama te bato ba classe ba sika na français na collège ka pays biso ba il était moi ba terre bando bi bon biya ya moi sans faire mon an bon schéma yo c'est la musala ya o lera ko loba loba te o lera ko tala fufe ko bima wapi na pesa conseil ko landa ba dossier pays te o mato ki tape ko tigala ka boy ok na bangolo ke na poto mboka moko te bonga tin États-Unis okuta ba américain balela ka misu ba osala misu ba ole yo zawa wapi Congo eza mabe obike pia ke eza mekena ba bar masangi sila kala nyonso bango kamnya mituke ya bango ba mela nini yo zokuta nani na nini ndogo yeba na bisa polele ya ndoko nanga production masangi kende na ba commune ma bala chaque jour zo salim est-ce que batutu ba miyibi bon mbongo euti wa wapi mais yo posa ataka nga lupanga debieri pa pasi koyeba omoni molilo la linza omoni clair au sepeli ah oui emplacement grand placement fanda bien emplacement bazande waya waya bale kite kitya mathématique abi posa zo beta te mais li pe ma ofé ya ofele mais te basenga mingi liwa ata bongo li motema te nzambe fait du monde ça nini eya koyeba o to teka kongo teke neka te okende mia mokate soki eleki esisaka mutu makambo nyonso yo moko yini yo obike peke boyisa mutu asokola nga na peke nasala ba 3 jours nasokaka mercredi kolonga ezanga yoko mosusu kolumba nalelaka nani mpo nalumbeli nani kolo kolumba ye nalumbeli nani ata nalumbi namilumbi nalumbeli nani challenge alali awa yo akelelaka kaka apesa bapesa ombaka oyo nga bapesanga mbongo nasomba savon nakeno apeyela yango payini na de sukali nandimi nasenga ndambo ya clean mpo na ngendo suka moto okende na savon pamba na bitikelanga savon na oyo yango esili zoka 5 asomba savon zoka 5 natai 5 sikoyo na miso ya budget nga bitien oyo eza su savon te sukala 100 franc mapa mibala 400 200 mpe na kosomba oyo elala mpo ezala kilo naosuka na clean mais yoka siffle po 500 ngube ebimi elele okoyeba wana oyo mbebele boye suka ebimi oyo na mapa wana kina tie na mutunga bi challenger eza fulufulu kokota noki te naza presse awa yo sala poza loka nga baga tala nga na yebi kongo bien yaya nga na bagarera yakosomba zaba 600 nga somba zaba 600 yango kibolabola oni yo ata kibolabola 200 nakopeye te 200 paine yo tia yo mona 500 pete mama na chando elali wana nakokende ngo petit matete na wenza batende avo vire boy kwanga 300 oyo kwanga ngo ezanga na bamboka loka bamakodia balongola yango na mbeli boy kolinga mbeli mingi ezanga minu te mpe memaka bepesere ebele komema kwanga zo mbele ezanga na mini makasi mpe soka likolo atika kwanga bato serie yo mbolongo adesa mbolongo afa bakalinga batya yango na fufu mpe bimisa matokolo kiyo yo challenge alali awo samba savon 5 yo savon nga nabeta 6 mois sa mafuta zote eza yanga moko ngamo nabetikaki obike nabetakaki natombe yama mafuta nini nyonso okolaka wapi apakolaka nini nzoto etikala bongo yo abengaka te alors mbo asokolaka na savon ko basokolaka na savon nzoto etikala bongo libela bongai est ce que banyama bakenda mpe réunion te bakendaka réunion oui batunaka te kosikolo belati nini nga na challenger tala soko oza na faiblesse mema vi na faiblesse kota ngo na zage oui sala loka soko otika sho kokota na esprit ya libanda to kokonda noki soko otika sho kota nti bato kasho ezala se omona obimaki oya monene oui vi eza ngai te nzambe nda tianga naosala paro ekoki soki nazwi bokosepration nazwi te botika nga nazaka lese nakabeli nani nga mpo kanga kilo bon kopi na nga ezosawo na nini toza quartier moko tika nga na nga natambwa na lipapa natambwa na coupe ya yo nini nalamba te nasengaki yo bongo pesanga te ngai moko kolonga yango moni makambo bato ti bokotaka bokutana baproblème bocola bato sa motif nzoka nde nzambe aremboursa bino mabe soko oyoki nga kokotaka likambo ya motu te mpo aza kelemo lokola yo soko ozwi chance kozwa nzambe nde agreye oyo aza piaka fanda nyana oyo azo mti zolo likolo te tika ye
Wendo abongana tirobi. Wendo. Après 90 minutes à Tchad. De prolongation à Tchad. Et Simbi. A penalty ça. Anuna makasi makufa na sa na sengo nzamba sala. Kolia ya poko ene kaka tongo. Magote umisa kana nzala. Et là il sera bien. Vous comprenez nga? Challenger. Bozo banga trop. Bo pesi confiance na batu koleka mtapeso pema. Bon. Moi pia kama kia nzambe nanga tikinga. Olomoni muninga yangi ndi bonga koyaka na vina comparaison te. Kokoboya nzambe likola batu. Nganga kande na ya. Akabelinga aji mapimelinga mbongo yangani nini tamza zo buleko sona zima $2000 na kupengwa na kudae tokende so akocheke ngana ba $10 10 20 atikina no M1 piaka akabelo 10 15 siko zo talo sana ngo nini soko beti calcule ko pesa raison na vie bando ko mama ele tikana fongole na 50 yo kembi un mois masolonyo sa malamu beti likola piaka bakabelo ka $10 ma mutali boso na poka masako na bare yo brosse no kute bukana ki mkomoko likola presse ata 500 brosse osombite savon ata monganga usukola osombite mais pona kowela ufana na kwana bachaka debia na action mbangu poso beta maso masebe sai kitoko na zai na kwa shakano wana tetika na melaki apena suka remanyema faut ba changer pour changer gouvernement nzama zotala muto aboye yemoko kolo ya lingi ete na kokabelela nini ona sabini boy ebele conseil nzambe alingaka biso tout bo sambela tête aux ensemble batela 10 francs après ça au mbongo ebele je te dis avec amour soko na mususu ka $20 de bien 50 abando manquer moi soko tu ka 100 ndako mokima ndako yade ala libanda nzama zotala o soka ngindi libale ku ekufi vraiment za la pierre na masiba kende malamu moi ça zo kamera mobile nanga bonga te pona nzama zotala chauffeur ozana ko commission mabe soka filer mingi tika kende ka maleme na 4x4 asuka kanga $30 $40 c'est comme $100 boss la sima fort nya famille ba cotiser atiki pine na 8 pine zo kende ka bozo attention ma activité ça makati atile ko salim alingara 50 na ba no vérité so ka 100 200 yanduki ko nganda ku retard sur la masange bele ko gange mabala basi mi ba mitema oui uta mibalo ka biso bo fozala ngaso balinga bikilele kinganga aba polele bona contrôler na kolamba ngana ko funga nzunga mbisi te mena tutika na lokolo ndenge okende en senti que kali 4 misinito 6 yo challenger la lia yebi détecteur otuto we afungoli te kaka puke ke mbangu boy c'est que ga toi mande a chemi sini misusu wapi yo weba ate alors tawa kateke za 7 10 12 ngaso ça va 12 parties banda na kola mbika ça 12 parties yo to za 4 est-ce que mwana goli à 3 jamais ya ko suka na 2 mais comment chelinga 3 et puis to le keiwa wapi mon papa était pour centrer tout kolonda kuye moi te trésor bandi avant moi c'est pour contenir na venir ako bomso na 4-4 ko teka nya moi cité yo sakana ibali ba kesenia ngapa na ko checker ko George yo ko tela ngambimbi abon comment mbimbi ele na tonzo tela ngama ya sinda zela papa sinda na bunke misinela ki trahison mon memisaki yo zotini kana na pepele pe notika ko lala ka boya ka minene ofele pona pongia fufa putu moi si mabe yo mwana libala basi ba kanzela mona mibali ka dama ba minene ko mibali mais anini to ndia avantage ameka na moto mapapo ebungi akende wenze ba bude supa mbimbe za kamala mute pasi sa mbongo nyoso de pesi na bude amande na ko zanini te na ko zamanini na ibango na ozama soki babenga ngone nana oya muskadi te mais mbongo so na peke ko somba muskadi o mbongo wapi njonga nde ba bude na kaki wenze ko muke ali ba pisa ko mosenga na ndako na file o ndembi na yo o ko tika ba kwa fenêtre ya zwe ko tango ko zapende mi soki beli muninga fatinda sa donc ozaki ndembi pesa ngela mama kingo yango mimbela na nzungu te trahison total faut ça ko ngai challenger tout fait. Voilà, merci beaucoup Salé Philippe pour aujourd'hui. Numéro de téléphone, Pasteur John. Plus 243 84 75 18 112. Donc, Babenga, Tozali, Ndonanga Pati Luka Batikayo, Eric Manzak, merci. Papa Emmanuel Miyuna Batikayo, Marco Loko na Irlande.
base apesi mbote na bato tu balingaka nga awa batola pete tu bachallengera bamotar oyo mateya bayakuza aza teke babondela na alleluya so ngolelaki na église awa biso challenge okoki toku okufi awa okololi nani mpo bambela nani yo mutu mutu aza na mikumba nani ngokolela na nani yo sakana so lemi nokena ayaya otala lere bana 10 baluka fi bango moko bongo yo na 34 au matin ba quartier bana 10 bango otama babana ba 5 baluka manzanza bakende kopese bongo yo c'est un gouvernement ici ndata kola kate mutu evimbaka kolisa ta mutu yo mboka ba challenge attention de mutu evimbaka mboka ba bagarera c'est tout prochainement pour le bon numéro restez toujours connecté sur cette chaîne bongo bato ba séquence te bato tondre ba kota prison kuta mutu na nzela mbanga nete kitabuli kwa moka te osoma ta bisi bokomi pembeni na kokoma ozosambela bisi etuta na po futa te tela mutu ya moto asaka erreur moko wana mpo kufuta esuti sansa tia guti etutana nandimi nake na shoki me nafuta mpo mbongo ekota na ekolo yo apesa bapi secret challenge etufe mpo saka mpine tomoka ya mpena okakufukanga ya biso bavoisin ya biso ya bavoisin yo olero po oyeba kongo ombwanda riske zamba pambola merci au revoir